donc ekozwa kisi bayebi non il faut bimana petite sœur na yo pona makambo na yo efongwama po théâtre na yo écartonné donc faut bimana leki na onde oya ko bimana leki na yo en tout cas yango yo moko ye na plateau o éclaircir biso vraiment population nyonso o bazolanda biso na kati ya chaîne biso NJ4 bayeba vraiment li solo o ezale ya solo ou bien ezale eza ma faute nanga comme tel té hein na kokosa nango na côté na banda ko raisonner boy tout ça ba parents baza vraiment malamu té la vision nanga ezali kaka bato ba obina na kata fête moi so la banda o sepelisa kanga pe na botaki courage ndeka tokenda kosuba so tomeli masanga mingi na landie na ndenga sima kuna na tunia kombo na onani ya kombo na ngai mamicho kombo no mamicho nga kombo na ngai vilain yo vandu ya ponga na pa na mate siko tango yo lingi mwasi yo bande ko kende pa na bango te ki omona ke papa na bango aze intel mama na bango aze intel po tango mwasi mbali balinganaka moi mobali il faut yeba pa ba mwasi il faut yeba pa mbali papa ya mwasi yo mama ya mwasi abande po yana ba jour nanga ezo kuta la vraiment ke papa pa ya kande kuna te na yeba ki pe parent wana para pa yeba ki nga en tout cas muta ko mobima pe na mwana nga mwasi yeyo aza vrai John Abisso asola ka bien kitoko apisa biso ba idéologie na kati ya Chartres donc so ko boyi bonda so sali mo kilina yo. Mais voilà, Natombeli Bino Tongo Malamo, partout là où vous êtes, c'est NG4 Cadence TV. Il y a les grands visionnaires partis Libondas. En tout cas, Naebike Bozaï Bele na Bandaku. Oyo Bolandaka, chaîne Nabiso ya NG4, Masolo, ezala toujours. Ya Kitoko Oyo Bolandaka. En tout cas, Ezanga Sarah, la douceur. Douceur toujours. Nampandi nanga na memeli bino surprise à malamu en tout cas yemoko loko laza sur le terrain à se présenter devant bino ba auditeur na ba auditrice na biso. Ouais, merci maman Sarah. Kombo nangai aprata Guilhem Babu toujours moi na matete. Na sepeli vraiment na NJ4 Cadence télévision donc nazaki vraiment donc na souci ya koleka na chaîne na bino oyo de lo vraiment epesa melingai etake mama Sarah zali mama Sarah ya mbaka pe batebele lelo pe o continuer ko yamba pe ngai lelo aprata batu tout oyo bazali kolanda balanda ngai vraiment ba o baza aux États-Unis na Afrique na Europe donc na démocratique du Congo biso nyonso tout bolanda vraiment NJ4 Cadence télévision papa Poitaye yo papa Poitaye aussi moi na matete toujours ya solo donc toujours partie d'abondance c'est bien vraiment c'est bien merci vraiment merci beaucoup papa Aprata na sepeli na boye na yo na kati ya plateau na biso ya NG4 na lingi na yeba aneni ni oyo banda musala na yo ya théâtre. Ouais maman Sarah merci pour na motuna et ya nongani na zozong sapa na yo vraiment na bandi musala na nga théâtre na 96 na bando sala théâtre na zotanga na oki ma classe pour na théâtre na pa ko la ba makala na elongi pour na théâtre donc année 96 1996 na bandi ko salango na 1996 ndeko ya na ngai mwasi Irene Mutolula azaki pas sans souci wana sans souci azotinda batu baya kozwa aprata ya ko sa théâtre pas sans souci nga vraiment na banda ko lingate batu ba mona nga na télévision nazobona Sony et wana na yipe moi muke Sony maintenant sa théâtre kitoko donc en bref année 1996 c'est vrai. Ok, merci papa Prata nayoki année oyo obandaki musala na théâtral na 1996 siko na lingi na yeba banda na ne wana pièce nini oyo sala oyo ekartona oyo toyebeli a prata pièce nini oyo sala rôle nini pe oyo joie na lingi vraiment na yeba. Merci vraiment na bande kono so bozolanda biso vraiment na NJ4
Cadence TV. Donc il bozala vraiment botia vraiment mato iboyoka. Donc pièce o epesanga cadence, o epesanga ma cadence ndengeza na chaîne na biso awa. Ezali passe ya mokili titre nango. Passe ya mokili ezaki et salamaki et pas na ngai moko te personnellement. Et salamaki et pas ya maître na biso Simisé. Maître na biso Simisé nde na yako tia pièce wana passe ya mokili na groupe Simisé. Je crois bien ba o batala biso pièce wana ezaka na Raga TV. TNT zalaka te to zalaka na 4 chaînes de télévision, chose no bossa na te 5 chaînes de télévision. Ndi na yako sala pièce wana passe ya mokili. Na zalaka ko jouer koko moko na kata zamba na bandaka ko boma bato. Donc il na biso bato batala pièce wana ba lukanga ba benganga ba monanga ite. Pour wana pe zaki téléphone zaki te au moins marqué docteur yo au moins marqué Erickson et bimezo te comme ça $20 donc bazo sala so ba bengi muta parti Canada kende ko benga muta dans matete yako ya Mbappé moko yuti na poto c'est ça donc c'est un peu ça en tout cas c'est intéressant mais na lingi na yeba papa prata mais ngana yo kaka ote apata bakisi apartia bakisi wana nde sala ke abimana leki na mwasi tellement bakisi ezaki ke amatana nini ya théâtre na ye esenga ki faut bimana petite sœur na ye donc na lingi vraiment yo moko loko ye na kati ya plateau ya 1J4 en tout cas o éclaircir population monde entier mobimba oyo bazolanda biso na kati ya plateau en tout cas baye ba vraiment version oyo. Ouais maman Sarah ninga ko kundola makambu kaka yo ninga ko kundola ga makambu kaka kisi wapi kisi ngo wapi même quand tu joues les grands caméramens sous-sol ako ebisa yo kisi wapi ngana kende ko luka kisi pona sala nini lobi pona sala nini po groupe na yo ebanda ko kende liboso donc ekozwa kisi baibisio non il faut bimana petite sœur na yo pona makambu na yo efongwama po théâtre na yo écartonné donc faut bimana leki na onde oya ko bimana leki na yo en tout cas yango yo moko ye na plateau o éclaircir biso vraiment population nyonso o bazolanda biso na kati ya chaîne biso 1J4 bayeba vraiment li solo o ezali ya solo ou bien ezali lokuta donc yo moko lokolo kwei donc o ebisa biso. Ouais maman Sarah merci vraiment pour na ndengo zo tuna nga makambo ya histoire nanga oyebi nazalaka soki nazoloba yango to nazokanisa yango salanga pasi na motema mais ezali vraiment faute ya ba parents o baboti biso ba parents baboti biso bali ko bomba makambo mingi eza ma faute nanga comme tel te na kokosala ngo na côté na bana ko raisonner boy tout ça ba parents baza vraiment malamu te c'est-à-dire ezala maman ezala papa faut bozala ba vérité ya koloba tant vérité ezate moi boyeba ezate ngai nakenda place moko bona lemba na kokuta na jeune sœur moko azobina kitoko ngapi na sepela na jeune sœur wana limbisanga nanu nayeba na lemba ngo ezaki matanga ou bien ezaki feti oyo kenda okutana naye ezalaki feti kande tokutana nga na zo invitation bango pe bazo invitation to yo okutana na feti biso nyonso mais nga vision nga ezalaki kaka bato babina na kata feti moi so la banda osepelisaka nga pe na botaki courage ndeka tokenda kosuba so tomeli masanga mingi na landie na ndenga sima kuna na tunia komona onani komona ngai mamicho komono mamicho nga komona ngai Guilin yo vandu wapo nga na pa na matete yebe mwasa tuni bon yo po vandu wapi ngapi na pa na matete ngapi na tuni bon yo va na quartier ni na bitenga na vandi na quartier Maindombe moi sport tuni bongo yo vandu wapi ngapi na vandi na quartier Kinsaku ndito saki ba relation to lingana ka na mwasi na kati yote papa prata na yoki ozwaki adresse à mwasi siko tango yo lingi mwasi yo bande ko kende pa na bango te ki omona ke papa na bango aze intel mama na bango aze intel po tango mwasi mbali balinganaka moi mobali il faut yeba pa ba mwasi il faut yeba pa mbali papa ya mwasi yeyo mama ya mwasi yeyo ko yo komiti na niveau ndenge wana ndeni oyeba papa place mwasi avandi te avandi mais oyebi ba parents nete donc expliquez nga nan. Oui,
nayebaki ba parents na ye mais ba parents na ye pe bayebaki mutaboti ngai te du fait que ceux qui pe papa ye kuna et pas na moi si na ye kuna tant sunga pe na oya na ngai te nga bande pe oya na ba jour na nga ezo kuta la vraiment que papa pa ya kana kuna te na yebaki pe parents wana para pa yebaki nga en tout cas mutako mo bima pe na mwana nga moi si yeyo mais pona yebaki toza ya na leki na yebaka te c'est un peu ça en tout cas papa pateza louche ngai en tant que journaliste ya masolo na yokate bakisi talaka lingaki asala ba théâtre na matana mouvement nda yebaki na yebakisi wana nde salaki ke bayebisi il faut bimana petite sœur na yo papa prata panjela biso na nteke to yeba ezaki pona mambakisi te mama na ngai Sarah ezaki pona mambakisi te so mambakisi nde sina kufa kutu bandakala nde sina kufa bandakala ezaleka to lingani na mwasi to lingana na mwasi to sena ba ambiance to traiter penaye donc tolingani kaka ndenge ezalaka tolingani et à la fin na ko comprendre que oui aza vraiment leki nanga aza leki nanga parce que tango grand sœur nanga outé ko kufa grand sœur nanga to botami na ye papa moko mama moko tanga outi ko kufa quand même nga na ebembe moi so na osala nini il faut ya pe na ebembe aya ko participer pour mobali na ya kufeli grand sœur mais tango grand sœur ya kufi mama ya moi so na pas sali nini abi ke mobala mwana nga ya kapena ndako awa foto landa epele wapi foto landa epele na matanga tabala ndinga na matanga mama oyo aboti mobali lokola mobali na ya ndako papa na biso bandako ebese ba vérité te mama déjà siko bata quartier basi ba bisaki déjà ke mobali na ndinga ba ndako salisa mwana mwasi wana po bonga ndenge bokilo atinda ke salisa mwana mwasi tangu a sente kaka a chaka ezemi na ndenge mwana botama parce que mwana ngo tozoloba mama nda bande ko expliquer nga ke mwana oyo tambo na ye azaleki na obotami na ye papa moko c'est ça oui maman nde a expliqué yo mwana wana nde aboza na yende azal petite sœur na yo en tout cas histoire moko ezo choqué vraiment papa prata na lobi sikoyo nga na yo kake petite sœur na yo ayebi ke yo sala ki ngona ko abandona bino a voyager na ye abenga bino te donc akenda na ye donc ezala papa ezala yo donc a s'intéresser à lisu na bino te na lingi vraiment na yeba non eza faux archi faux eza lokuta ngana leki na ngato za même moral nde nazolo bano boye to kenda ba na église ba bondela pona biso tango makamango RVC ba bondela pona biso batia leki ya mwasi loboko batia ngai pe loboko epa ba pasteur bavanda matu mabo babondeli pona biso nyonso mwana mwasi tia voyage ki na mituna lobano bo azane na États-Unis to solane kitoko etake yana leki nzambe sa limbisa biso makamto yebaka te ngai kaka na pese na condamner kaka papa parce que papa fala yebisa biso même na pa na ndaku epa ya mama epa ya bandeko ke na bota quelque part ozolanda po koko na biso mobali akobenga papa na biso bokilo ozolanda bokilo po ebika ke mwana ye ya mwasi papa na biso nde mutacha zemi po abota biso mais neni ni koko nanga mobali azana deuxième femme na ye abelaka nde papa lokola salisaka ba maladi wala kende ko salisa maladi nda chaki zemi aye ko bota na mwasi wana zemi mwana koli na nde to yokutani na balabala botolingani donc il fait na biso ezalaka kete bozalaka yana leki parce que les mi et les oreilles ne ba français baloba ezalaka nango ba miranda ko bote ezalaka batu nzinga ba roya oyebisa bino kete likambutel boza yango te donc wana vraiment donc même bandeko nanga journaliste ya makase grand caméraman ya kitoko sous-sol ayaka pa tunanga benganga ba numéro tuna mendeni makambo elekela bino na libota na spikaka nyonso en tout cas mama na habité aux nzambe po yeba oyeba secret o bendenge nini donc yo ebengo ndeni c'est que ngana za kolo masolo tala kaka Sarah la douceur kolo masolo naza chroniqueuse. Donc partout, même maman Esther Rodriguez, ayebiango, na bakité un jour to yambe na plateau yende Esther la Rodriguez, moi na Paris, oui. Maman Esther la Rodriguez, moi na Paris, ayebiango, donc yango moi na baki un jour to yamboka ka na plateau, ba téléspectateur na biso. Bazawana bazolanda biso balandi lisolo na biso ya papa Prata ndeni na pesi ba réponse na ye en tout cas papa Prata conseil nini oyo kopesa na ba papa na ba mama
oyo babombaka sango soki aboti libanda abombi vérité. En tout cas conseil nini oyo pesa epa na bango? Ouais, particulièrement ils ont le monde entier. Ils ont en Afrique, ils sont en Afrique, ils ont même en Europe, même en Asie. Conseil nanga ezali pona batu nyon surtout au bazana monde. Ba papa nyon so bozana monde oyo boyebi ke okenda ozwa mwasi moko boye otia ezemi aboti pe ba parents ba yebite bandeko ba yebite esengé na ba papa ona foko tika. Omonde to sala berere talanga mwana na ke kolinga mwasi wana o papa kende ko tia zemi soki na miyebelaka ta musupe na kokai kolinga mwana mwasi wana te. Mais tili ke toza batu o nzamba keli biso na mokili nzambe abombaka biso vraiment ba passer basaki makasi ba bondela ki pona nga ba bondela pona mwana mwasi wana. Mais ba papa en tout cas bozala sérieux. Bozala sérieux ba papa na nga bozala vraiment sérieux. Bozala sérieux na zo bisabino vraiment étant que moi na bino obotinga mwana na kati Afrique, oboti mwana na kati ya Europe, oboti mwana na kati ya Asie, na États-Unis, na France, na Belgique, na Canada, partout na Allemagne. Bisika bozolanda papa prata, ba papa obo sala ndengo wana esenge na bino botika. Botika ba makambo wana ezobetisa biso bana ba mabaku. Soki eza basali na nzambe te, tango supe biso tokozala ba malédiction moko oyo ezali ya mabe, oyo ezaki lobi na biso bana biso bandokuta na kana na bana na bano biso to bota, tozebisa mwasi na webisa mwasi na ngai te loko te. Donc c'est un peu ça. Na osenga mana ba parents, bozala mana ba respect envers bana bino. Bozala ba respect envers ba maman na biso o bozaka na bango na kata ndako. Za na vérité nzambe a otombola yo. Soko za na vérité te nzambe mo atombola yo ezate. C'est un peu ça na ebisa bino bandeko na ngai ya États-Unis partout na monde ndenge na lobi en tout cas oyo nyonso amoni ke lisolo oyo intéressé ye vraiment ba numéro ko zala boko ka ba numéro na suka boko benga poto zo ba réaction na bino to ba nini oyo tokosala. Merci. Oui, ba téléspectateurs na biso na ba téléspectatrices na biso, histoire moko très touchante. Donc bino moko bomoni réaction ya likambu oyo euto salama na papa na biso aprata. En tout cas, maman, papa, conseil gratuit. Ce que boti libanda papa, mama ya ye bayango, bana noko pe ba ye bayango. Poto kweya na bambeba oyo ndeko na biso aprata akwei nango te. Mama, papa, en tout cas tozala honnête na vie, toyeba ndenge nini na kotambola. Likambu ezwaka motu. Donc likambu ye vandisa bana na yo. Pa bana botala likambu ezwinga na boti libanda leki na bino yeyo. Tala mwasi na boti na yeyo. To kweya na kati ya likambu oyo ezwai na kati ya famille ya papa na biso aprata te. Donc na bino batu oyo bobande kolanda lisolo wana na ndenga mabe ote bakisi na ye. En tout cas bino nyonso bolandi histoire vraie na munoko na yemoko. En tout cas bolandi eloko wana ba sponsor bo sponsoriser chaîne nabino ya NJ4 o bolinga mingi oyo la bino masolo moko ya kitoko. Donc bo like ba vidéo, bo partager ba vidéo, like nos vidéos, partager, bo tia na favori pour bo perdre yango te. En tout cas biso nyonso to landi émission na biso ya NJ4 to lundi histoire ya vrai ya papa na biso aprata. En tout cas epesi ba leçon eza histoire moko e toucher biso nyonso. En tout cas epesa biso nyonso ba leçon to yeba ndenge nini ya kotambola. Papa aprata mot de la fin na yo ezali nini? Ouais maman, merci. Merci, mot de la fin na nga ezali courage na ba papa, courage na ba maman koyoka sonité. Là le kola muta voyager muta pesa ko mongo ke ne voyage te so moni simbi to zongi bisiko zalaka muta lobelo mabe azate. Donc na pesi kaka mbote na NJ4 Cadence TV ndenge boyambi ngai na féliciter vraiment boss est parti d'abondance, parti du coca, boss ya solo na respecter vraiment maloba nyonso oye alobaka nanga vraiment. Donc ina pesika bambote vraiment na bandeko nyonso mbote na ngai ya liboso ezali nazo pesa ngo epa ya mandeko na ngai Nanette, maman Nanette Tishika na États-Unis mbote euti epa ya papa aprata na bosanité salon Dani de Dallas
salon Dani de Dallas na États-Unis mbote vraiment ya yo yango wana euti pa ya papa Prata na bosani te ndeko nanga ya mwasi ya kitoko Jolie Kaponda mwasi Nzambe ndenge zala kaka na pesi mbote euti pa ya papa Prata na bosani te Papa Mbala Mokosa Papa Mbala Mokosa faut que benga esa kitoko vraiment na bosante Sandrine Mbala na bosani te na kati ya poto na bosani bino te vraiment na bosani te ndeko na ngai ya mobali kitoko Dede Stempa mwana matete toujours na kobosa na yo te na bosani te Seyo Marline Seyo toujours bana matete Kinshasa donc Congo Kinshasa ndenge zala kaka bato États-Unis bambote na bino yango wana saluer bino boss l'abondance baki mambang bakwanja genou te kimia ekozala makamba kitoko ekozala na 1J4 Cadence TV ndenge zali na bosente les grands caméramen ndeko nanga ya mobali oyo papa Prata sepelaka mingi fils Matondo sous-sol le binongo mama Sarah ndenge azo rappeler donc na suki wana bonne chance na mutu nyonso mutu tout oyo ayebika sala ba makambo oyo histoire oyo to koleka awa bo banda koyebisa basi na bilote na zana mwasi place tsongolo pakala na zana na mwana boye tout ça et ça biso vraiment kitoko merci vraiment kaleso ezaka pepele ezaka kilote ba matango maboko mibale c'est un peu ça yewana ya soka merci pona lelo émission na biso tosuki wana tokomona na à la prochaine occasion na pesi mbote na mo boss parti Libondas ainsi que toute la famille na pesi mbote na honorable Mbikai pete na motema na pesi mbote na Olivier 0033 Kodamboka na pesi mbote na Ogigi Chata Mayangi bisika ezwamie na poto bambote na ye na français na pesi mbote na le grand caméraman fils Matondo mbote na ye place ezwamie mbote na tous les chroniqueurs nyonso ya 1J4 na pesi mbote na Maze Paternoir en tout cas pona lelo tosuki wana papa Prata ouais tozali na bolimo ciao likez partagez nos vidéos donc ma sponsor toza na posta na bino ba sponsor bon sponsoriser chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV aza vrai John Abiso asolaka bien kitoko apesa biso ba idéologie na kati ya Chartres donc soko boyi bonda asosali mokili na yo